de Kinshasa et les bataillons PEM sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la causerie morale de ce jour. Je vous invite à passer les unités en revue. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal, Boissois Bombile. Bienvenue. Messieurs les commissaires provinciaux adjoints, mon commissaire supérieur principal, messieurs les officiers supérieurs, subalternes et agents de la police nationale congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole pris en compte. Monsieur le commissaire provincial, la parade de ce jour, organisée par votre autorité, à l'intention des policiers ainsi que des militaires de la 14e région militaire représentée par les bataillons PEM, avec qui vous êtes souvent déployés sur terrain à tout moment, a pour but réarmer le moral des troupes. Tolongoli bikoti na biso pe tokie kotika milulu na biso na maboko na mokonzi Nzambe o azali maître ya temps pe ya circonstance ayebaki moment oyo avant que biso to vivre yango lelo. Amen. Tendre Père, onde ozali maître ya temps pe ya circonstance. Toye kotika milulu na maboko na yo mokonzi Nzambe. Selon qu'il est écrit, mon Dieu, mon roi, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Toye ko recommander milulu na maboko na yo banda na biso lokola Alpha, cheminer na biso lokola Emmanuel, pe silisa na biso lokola Omega. Totiki mokonzi na biso na maboko no, nyonso akoloba, pesa ye sagesse pe intelligence. Po avandi na esika oyo na bolingo na ngolu pe na faveur na yo, ma commune elobi toute autorité vient de Dieu. Amen. Nous invitons les commissaires supérieurs adjoints, Landou pour la... Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuit 6 bandes de criminels que voici. La première bande, composée de messieurs Mambuku
Makaya Laurent. Kombola Talokolo, Kobaye Bakina Benyideyo. 2. Monsieur Luemba Mwangi Barti, alias Ibra, domicilié sur l'avenue Sekeseke numéro 12, quartier Sebo, dans la commune de Mongafula. Mon général, cette bande est composée exclusivement de ressortissants de la province du Congo central, spécialisés dans le braquage de cambistes et des tenanciers de chocs de vente de cartes prépayées. Le premier, la population, il y a un quartier opérationnel, il y a Funa, Baza Kosangi Sabango Kimia, Nenge Orobaki Baya Naba, échantillon ya ba meneur, nde ba meneur Bangoyo, Baya na Bango, Ote, Batalisayo, pe population, Oyo Bazali, Pembeni, Baye Bake, police ya ville à Kinshasa, et donc ça la news, on a fait à Bango Kimia. Mon général, ainsi la mère. À vous autres. Musique d'arabe. Pas policier, na échantillon à militaire, il y a garnison, il y a Kinshasa, Mbote. Moral. Moral. Merci. Pour la kosolo la muke, makambo etali, kotambola na biso, na kotambwisa ya biso, engomba mokonzi Kinshasa, na cadre ya kosekirize batu na biloko na bango. Yango wana, tobengi parade oyo, ezali ko annoncer ba mesure na ba mikano oyo ekozwama mpona totambola lokola patu ya pwanya mpe ya mayele na suka ya mbula oyo mingi ezalaka na monte ya criminalité. Bokomona na tribune tu invitaki bandeko ya association des chauffeurs ASECO biso na bango elongo na bakorporation mosusu ezali awa te esengaka totravailler ensemble mpo tolonga mosala tozali kosala. Ezali boye te. Misala oyo tolatela Sokoto. Misala ya kobatela batu na biloko na bango. Tosalaka yango jusqu'au sacrifice suprême. Yango tokatela, tolapela, tokatela ndai. Ndenge bolobaka. On a juré pour ça. Qu'est-ce que vous êtes? Kasi, moi, milinga, ilingi kokota. Moi, incompréhension, ilingi kokota. Bamususu ba ebiteke, kolata tolati boye, potoya na tongo, tozonga parfois na minuit, tola mukalisusu na tongo, tozonga lobi na minuit. Tozali l'objectif moko ya koluka kobatela batu na biloko na bango. Nyonso wana objectif ezali se moko. On ne perd pas le temps.
kobima na ntongo kolata sokoto kokende mosala kozwa mitindo kilikili objectif kobatela bato na biloko na bango. Na ntango nayaki awa ntango nasengi na mokonzi commissaire général ayebisi nga na kungula na bapolisier matoi na population mpe matoi po toyoka na point wana. Commissaire général ayebisi nga nayebisa na bato boye misala toyaka kosala ezali nde kobatela bato na biloko na bango. Kasi incompréhension ezali mwa moke. Mboka na biso ezali na ba problème oyo mutu nyonso ayebi. Tozali na bitumba na este ya mboka na biso. Me bato wana baza konfize kozwa pouvoir awa kokoma te. Ezali garnison oyo ezali représente awa ezali kosala mosala mpona bato wana bakoma awa te. Mpe mpona koappuye baeffort ya bato baza kuna baninga na biso na bitumba mpo kaka bakoma te to récupere mabele na biso. Me na likolo ya pasi wana tozali na population na biso oyo banguna oyo toza kopresente awa oyo touti kopresente oyo balingi kotika population kimia te. Nde mosala na biso rien ke koluka bato oyo na service ya renseignement epesi biso bainformation epesi biso baposition na bango mpo tokende kokanga bango. Mpo na yango tozali na oyo babengi commandement. Commandement eza na moto azokamba kombo na ye commandant. Nani commandant? Commandant eza na baninga oyo baza na commandement toyokana malamu. C'est un rappel. Toza na ba problème. L'État a dit structure ya police na armée. L'État a dit commandement. Na cadre na biso ya polisi awa na ville ya Kinshasa te bandinga yawa na bakitani nanga na bakomanda ya badistrict ya babataillon ya bakompagnie ya bapeloton ya basection bazali nsima na ngai. Tozali na role régalien, role libeko epesi biso ya kozala na suprématie likolo baye toza kokonza. Kozala na bokonzi likolo ya bato ya se. Bato ya se bazali na devoir ya kotosa maye biso bakomanda tozali koloba à chaque degré. Commandant eloko na ya liboso ezali akoluka information po ayeba kotinda baagent na ye bakende kosala songolo paka. Na cadre ya l'État, tozwaka mitindo nazwi epa commissaire général, ye azwaka epa ministre intérieur, ministre intérieur azwaka epa président de la République, commandant suprême, chef de l'armée et de la police. Dans la hiérarchie, nga mpe nakozwa nakopesa commandant district akopesa commandant commissariat de police. Commandant commissariat de police akopesa commandant sous commissariat. Na équivalent ya bataillon nakopesa commandant ya groupe na appellation actuelle. Yepe apesi commandant escadron na ye, yepe apesi commandant chef ya peloton na ye. Mitindo eyaka par hasard te. L'État apesaka yango soit na télégramme, soit na bainstruction songolo pakala. Commandant au Kovanda Boété, commandant, il faut agir, il faut être actif, il faut t'impliquer. Namakambu, hiérarchie na EC.
Toute abstention s'appelle coupable et c'est punissable. Commando ça n'a rôle monnaie. Au côté que tu vas ça la laisser faire. Commando pour avoir information. Oh et où tu n'as hiérarchie na yo. Au tali exécution nango na niveau na yo. Na niveau ya C. Au matisi rapport au sucuna na C. Au matisi likolo. Voilà commandant. A cause de likolo na ye. A zali na niveau na ye. A kitisi na niveau ya oyo a kiti na ye. Oh pe atali tio ya suka commandant ya suka. Kwa sana bato bakosala yango ti babandi kozela rapport emata ti ekokoma lisusu epa ya commandant suprême kolanda na hiérarchie oyo natangi information eza source moko te okoki kozala na information euti sikoyo na badénonciation ya kouta na ASECO na bamotard na bavec Fédération des entreprises, na ba église, na ba ONG, mususu euti na structure dotier, information à temps réel, avec 3 groupes, et à part le groupe wana les alifuna. Nyonso wana eza kopesa yo commandant information. Est-ce que toyokani? Sikoyo yo commandant. Oyebi ke mboka eza na problème. Mutu akoresoudre yo na bato d'État apesi yo. Mpona nini okomona information na temps réel okoreagir te. Commandant. Okomona information okotala territorialité na yo, okotala mabele na yo, soki eza na mabele na yo, tu dois être le premier à réagir. C'est-à-dire qu'on peut s'amitindo pour combattre la bataille. Il y a un gamme na loi. Côté wana, commandant Echangu, félicitations, il est en temps réel. Malgré mon boulot sur Kopé Sakuna, il y a des militaires 5 chiffres. Il y a des bateaux qui vont s'enrôler comme le papa va présenter à moi. Azali, mon conseiller, il y a armé. A Congoli soucia tenaye, a tie manso ya police, a za kolati sa biso bosoto wana. Nani azala bosoto wana? Yango bosoto wana, ezongeli akufuta yango yemo. A za kosukola sikoi. Wana biloko ya kopakola la police te. Wana biloko ya kopakola biso na kati ya vila Kinshasa. Kuna ezali trakasi. Okokende kuna atie moto wana bakanisi polisi. Atie mutuka wana bakanisi polisi. Quelle conspiration? Où allons-nous? Tolingi tokende wapi? Manquons-nous où devons-nous aller? Est-ce que tozangi place ya okende? Tozala meeting de za kouta likolo ezo la kisabiso place ya okende. Yozo kende kuna yozo kende kuna wapi? Tu vas. Qui t'a demandé d'aller là-bas? Dans la 5 millions de dollars. Commandant, tu ne commandes pas. Qui t'a demandé de ne pas commander? Commandant, vous avez exploité l'information. Qui t'a empêché d'exploiter l'information? Où allons-nous? Où voulez-vous aller? Qui vous demande d'aller là-bas? Ici, nous vous demandons d'être là, d'organiser la patrouille, d'organiser le bouclage, d'organiser tous les services de checkpoint, tous les services de contrôle pour rendre la population calme, pour la paix et la tranquillité publique. Situation en Boka, pour la Est, dans l'Amboka la biso. Kinshasa, il y a des élèves, il y a des étudiants qui doivent étudier. Makelele oza koyoka ya nuisance sonore. Ozoyoka yango te. Opérateur économique oponi mizinani bar. Otamboli ba mboka mususu te. Mboka nyoso totamboli bateka kama sanga. Mais masanga wana eza na réglementation
Pourquoi vous ne voulez pas la réglementation? Pourquoi? Batika yo otie musique, voisin tie musique, oyo kuna tie musique, bino nyoso volume plus de 40 décibels. Bon, on vous laisse comme ça. Population, Batika bino désordre bongo. Ok. Agent de l'ordre, otiki bongo, oyebite ke voisin wana o baza ko déranger. Nano yoka makelele wana te. Taya kotanga ezate, tango ya kukanisa ke awa tokoki okoki kosala musala otinda police esika bitumba ezali esika mobulu ezali ozana tawana te pona musique, pona nuisance sonore. Mboka ya biso moko. Esengeli tozala un seul homme derrière un seul objectif. Yako nakisa ke tozali ko réglementer société. Mboka yango Kinshasa. Oza komona embouteillage. Yo po lobby naza agent en circulation routière omoni yango eza lokolo monite. Où est-ce que tu vas? Ozo kende wapi? Tangu yo tiki embouteillage, ozo kende wapi? Oye musala te, ozo sala nini? Oza retard na musala, ozo sungana nini? Parce que agent qualifié nde musala na yo, même na Bible, okozwa rétribution kaka na musala na yo. Pessimité, déploiement, commandant, oyebite, carrefour ya problème. Na chèque ya yebi carrefour ya problème. Chèque, un enfant de la rue, a yebi ke na Pongabi, na Sendwe, Herboye, ils ont la embouteillage. Enfant de la rue, a yebi station de campagne, na Herboye, pour les canapons makelele, Herboye, embouteillage. Enfant de la rue, oh yazara kusala na yote, a yebi ke au commandement. Il y a de l'embouteillage na RTL. Qu'est-ce que tu fais? Aux anges meeting. Papesio meeting de tête, tu es sûr? Aussi meeting. Mais au Tiago Api. Au commis Babuka, Nibeko. Les 10 commandements, ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés. Aux gens aux gens l'instruction. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et c'est facile. Sauf qui aux gens compétents. Le reste, c'est l'incompétence. Tu es incompétent, tu restes chez toi. Population, ASECO, aux gens on a pas na sali exprès na kangi la pesi mitindo bakangi la kangi mituka boza komona kuna je crois que cameraman a préparé pour qu'on soit bon soumis mituka wana yo zana mutuka e koma manzanza nde etikala manzanza mutuka na yo etikala manzanza tala eza plus de 5 millions de véhicules à manzanza. Et ça qu'on circule là-bas. Balabala, et ça moko, par rapport à Mituka et Belé, on le continue sans ôter la balabala. Négatif, il y a encore des accords. Baza, on continue à comprendre. Yo, nasuka parado population, taximen, soko kumba kamutuka ya marque wana, oe soko tawana, yako luka msala msusu. Mituka ya sika ezali kende koluka mutuka ya bon état tela balabala yango omoni azala mwindi te azala frais te baza kobenda ye na mituka te na pesa moratoire ya 15 jours mpona mituka ya mauvais état etambola te sinon ekokota na casse ekokota na saisie c'est prévu na code de la route mutuka
boite tango toza koimmobilize bamituka nyonso wana embouteillage abo biso nyonso omoni mutuka ya ndenge wana les hommes en uniforme seront désignés mpona kotrake mituka wana. Est-ce que toyokani? Na profite korapele instruction topesaki nauti kopekisa mutuka porta tout mpona kotombola mituka mpona raison moko kaka na boyi tracasserie. Yokanga malamu mais sikoyo population olia koprofite wana soko obimi na balabala omoni desordre mpo kikalungu eza lisusu te. Sikoyo wana ozomipesa pasi yo moko ngai te. Ngai naza na escorte naza commissaire provincial nakoleka okomi omoni place batelemaka te otelemi place bakolukaka te obaluki. Est-ce que tu vas où? Aux autres de wapi? Même question on a tout les policiers, les commandants, na tout les peuples, la population. Mutuka, il télémane. Feu rouge, oui, interdiction, autant de panneaux qui ont avec ici, aux encouragements. Embouteillage est aussi l'endingue. Au moni rôle na yo chauffeur, au moni rôle na yo population. L'État prépare ma passerelle. La 7e rue, la 2e rue, 1e rue, la Pascal. Ou mataka kunati. Ozako sauter séparateur. Yamoulaï. Ozako koya pe mutu koya vitesse et sur. Aidez-nous à vous aider. Population Kinshasa, aidez-nous à vous aider. Boya Kokati, sa séparateur. Les cas la passerelle. Mitu Kawana, aucun namboka mususu. Batia barata. Soki monika elongi mwana. Azu moto makeni. Libeko tozali korapele zali pour la sécurité na bino moko. Boza komona bango wana. Babandi. Baza kotika te. Yango na pekisi publiquement. Mutu okanga moto mutu nyonso te. Ezali musala ya PCR. PCR nde akokanga banger la nyonso. Basouciat commandant district obimia oke kotala infracteur nyonso ya moto soki ekwenge asali na flagrance liboso ya sociat akamata dossier wana atinda na pese. Je crois que toyokani malamu parce que bainfraction ezali kotia koganga te. Vous avez une grande part de responsabilité. Et ça, libertinage était. Je n'ai jamais été pour la liberté, pour le libertinage. Je suis pour la liberté, je ne suis pas pour le libertinage. Osana moto, tiens un mot conforme. Et ça dans la plaque, tiens casque, tiens passager, mongo, tambola. Au boy, babilo koana, bomba moto. Parce que PCR et kokanga. La contravention moto epekisami kaka na commune moko commune nini ya Kombi wana ezali arrêté ya gouverneur soki alongoli yango wana okoloba okoki kotambwisa moto ya taxi ntango mitindo wana elongwe te yo soki otamboli kuna ozali kodefie baforce de l'ordre. Yango wana okoki komona mpona Gombe
toponi ba unité spéciale mpona koluka kaka kokanga bato ya moto na Gombe nazoloba polele. Vous avez toute la ville de Kinshasa pour la kosala mosala. Bozali na ville ya Kinshasa nyonso pour la mosala na bino. Mais botika kaka Gombe. Ezali point important. Ndeti na ya parade oyo. PCR akosokipe na bainfraction wana. Bino bokosala tout botosa mibeko ya code de la route. Motard azali pe o babengi il s'agit de la route. Pona nini motard place batie sans unique te yo tamboli sans unique. Ata yo mokoso babimisi filme bapesi na mboka mosusu voisin amoni tozotambola désordre bulu eke oganye nini ozoganye nini ozoganye nini ozoganye critique négative ya bavoisin na biso makambo wana bozosala ezotambola mokili mobimba ezali makambo ya soni. Yo moko ifo ebake batambola ka contraire. Yo za moto. Munene nini ozala yango te o ozanga koleka. Oui band ya triomphal. Okomona na triomphal eza oui band yo se retrouver kaka la sens unique. Où allez-vous? Ozokende wapi? Et pourquoi tu vas là-bas? Nani pati nzokuna? Ona ba chipa police. Je crois commandant Zoyoka. Type wana oye bakezande type la police. C'est pourquoi au moins ils ont la mention wana la police. Mutasali commande objectif na ye ezali kotia ba policier équipé na TMF ba kota la kati ba ke l'intervention ba ke de kupekisa mukulu la pezwa bango te. Est-ce que asali mabe? Asali mabe te. Aza ko protéger yo okosala musala na ba condition normale. Mutu asali mabe nde yo commandant oyo transformer yango ekoma lokola kabase. Lokola bis obandi kotia ba passager na kati mais tu es malade ici. Mutu asombeli yo wana l'État congolais a abrité yo pour ça la condition malamu climatisée. Biso wana eza climatisé. Eza boye te. Rien que ça. Mais ce n'est pas pour mettre des motos, c'est pas pour mettre des vélos, c'est pas pour mettre de n'importe quoi. La tienne unité à surveillance. Après la surveillance, il faut musala nango comme il se doit. Na pesi yango major moko. Musala kotambola, kotala etamboleli ya type wana. Azali esprit ya pepe. Akutika kabongo. Eza ba infraction répétée flagrante. Toza koyeba pona nini tosangani awa. Ezali po toyeba role na biso. Toza kokende na suka mbula. Généralement banditisme mataka likolo. Nde pona yango sima ya parade oyo tozali na oyo babengi briefing ya bacommandant au groupe. Tous les officiers akoya pembeni na nga pona maye oyo tokoki koloba polele te bango bakozwa yango na au groupe kotosa
ngonga na yo ya mosala koyeba mitindo nini bapesi yo kosala yango kaka ndenge wana kochange mission te babengaka yango violation de consigne ou déviation de mission eza punissable na 5 ans na code de justice militaire. Toza na baninga bauti kopresente awa mosusu akokamata ordre de mission na ye balobi kende kuna osala patrouille kende kuna obatela bato na biloko na bango ye aprofite mokanda wana akei kosala nango déguerpissement abimisi bato na ndako kaka na bayebomoni bapresente awa lelo baye batunaka sanction ezalaka te. Nous sommes très regardants na makambo wana bapolisier oyo basali biloko wana bazali awa tosilisi parade pete sali mokanda tosinye batie lobi c'est pour payer 5 ans comme ekomami na mideko et puis c'est le commandant qui envoie ça batosaka yango aokende na signature ya mokonzi 5 ans pour déviation de mission AFC okende kosécuriser bato kosala pa yo otie bato libanda. Tu sais combien ça coûte ça? On vérifie dossier te okamati mutu na ndako yo soki bato libanda bato libanda kaka okose te yango toza kotala makambo ya bademande ya déguerpissement soki ekomi na biro na biso tozali koexekite noki te biso mpe tozali kotala soki ya solo yo nde mokolo ndako oyo kuna ye te retare wana epesa mpasi te ezali mpolanga biloko ebeli malamu toyokaka atransforme bis oyo batieli ye mpo azala na bakondition malamu ye atia yango ekoma bisi ya taxi dénoncer rapidement na place wana obengi ye intervention aye te dénoncer kaka na numéro 085 73 72 249 085 73 72 249 09 0 0 0 0 39 21 09 0 0 0 0 39 21 097 26 34 600 097 26 34 600 083 192 68 28 083 192 68 28 wana okobenga biso ntango nyonso mpe tosi tosengi numero vert ya 112 la société ya communication ekopesa biso kala mingi te mpe tokotia yango na disposition na bino mpona kobengaka ofele anatanda bokobenga wana bokozwa polisi andeo ya wana ozali na groupe info ata réel tinda information kuna ozali na média banumero nyonso esakoleka na YouTube na TikTok na bareseaux sociaux banumero wana ezali toyambi yango na esengo makasi parce que tomonaki mikolo euti koleka bandeko ya la police bango nyonso batikaki mosala ya malonga oyo epesamelaki bango akomaki kolandalanda kaka bamoto ata kuluna ezobundama komona bazokipe yango te bango mosala bango kolanda moto. Naza très content ya koyokaki biso toza soumis na PCR. PCR nde moto atalelaka biso. Alors tomonaki mutu nyonso na la police akomaki na pouvoir ya kobima pe kokanga moto. Lokola général atelemeli yango boye toyambisa yango oyo na esengo makasi topesi ye kaka komi na Gombe le reste lewewa mutu nyonso abula azala na kimia bobula komi na Gombe kaka te totiki
En tout cas, tous les wewazo landanga, message auto yambi angona esengo, nzamba batela ye. Te makambu général lobby et c'est pas biso makas. Général lobby makambu bien. A lobby pona mamwanzela ka pese ndem to contrôler biso. En plus pese fois ta la biso, infraction to ko sala a lobby po pese kanga yo soko lati kaskité, so za na plaque te, oza li papa na makolo wana pese ko kanga yo. A pas pese policier musoko kanga biso moto te na balabala. To se paye la makambo général à lobby que à lobby que pour la moto et contre gombeti ana to se paye makasi pour ani ba policier ba monisa biso pasi makasi to komi to sa musala donc kanyuma mbongo boyo ke na ndako tiki mwasi bana na pale monika basela kanyo azumbo nyoso abotoli et puis la police va pas mi ndenge dans to se paye na moi général a umela pour la makambo ya lobby ana apekisi que policier simple akanga moto te to akangi moto apesi biso ba numéro to ba numéro na to bengaka soki bayebakanga bapolisier wana parce que ndenge eza boya lobi kaka apesi kaka bana kokanga moto policier akanga moto pambapamba te efa biso bamonte ape donki torespecte loi oyo bapesi biso awa mpona kozwa basansi unique badeuxième bande wana eza bien te parce que emboutage ezoleka soki orespecte mibeko te l'état aza kaka nde yango tosepeli mpona makambo oyo moi général alobi. Bon message oyo général apesi tosepeli nango nzambe apambola général. Mais là, on a un général. Suivi ezala. Na makamo inscription pesi ba policier baza teti. Et surtout ba bana ba matricule ya l'état te. Baza teti ba yo karaté. Général a organisé équipe moko ya malamu. Oza ka ba nosala suivi sur ba makambo wana. Et ko za malamu. To pesi merci. Biso pe to za la veille na robenga numéro wana. Numéro wana za karaté ke ezoleka ba ya marate. Si on a un numéro, on a une information zali ba ya mabiso, faut to pesa bango information ya la police na bango ndenge bazo sala musala. Police aza pona robate la biso et non pona tracer biso. To koma robeta ma ba beti biso bazo sengelo 5 policiers, 10 policiers et surtout na Pascal. Ba ko za 1000 policiers, ba kangaka moto moko soit des motos. Na Jemi presque ba Jemi quartier 1 Pascal Bitabe. To na poids lourd. To za na baramoto, to za na Jemi ya ba Ujana. Bazo tracasser biso makasi. Général a suivi a organisé équipe moko boya malamu. Oza ke ba bana osala suivi soto ko kanga ba policier bazo représenter le roi ba délinquant. Policier sans matricule ya l'état bazo na cop ba chaya wana, akoma kanga ba moto ko beta na ba policier ba chauffeur en moto. To pesi merci to sengi na suivi eza na makambo ya lobby. Jusqu'à nouvel ordre ndenge ya lobby yake na ba loi mzo erokwea sur ba makambo wana mais oya pesi provisoirement to za na posa appliquer surveillance na sima kamwana. En tout cas Nzambe apambola général on a ordre apesi ceux qui tous les généraux baza pena ba logique boye Nzambe apesa bango ba ville sous sebele makasi na mboka na biso po to wana kotambola ba sécurité ba moto zo bunga police kanga moto qui disparaît mabe et qui ne gauche droite mabe donc unité te komaka kanga moto FARDC akanga moto mututu donc Nzambe apambola général na ordre apesi PCR ne asala musala na ye na ndenge pe senyeli en tout cas Nzambe pambola yo Nzambe pambola be ma umela na ngende